ngai pipina na lobi anzambe. Mais comment je suis comme ça? Botala ngai na beauté zongi. Oya leki nga na beauté na. Botala bilo joso boseka ki ngai. Nani aleki nga la beauté? Nani aleki nga? Ngai Jean-Pierre Pipina na beli mingi na Canada. Na sali na hôpital 6 mois. Na perdre 27 kilos. J'étais vraiment squelette vivant. L'air Nathalie gauche droite. Na lobi non. Soki na lobi na vanda kaka awa. Na mindele malade oyo eko déranger mais nazonga na mboka. Peut-être pas na biso na kongo solution. Pour biso ba africain Nzambe alingaka biso mingi. Nazwi mwana na ngai ya mobali ya liboso Marc Olivier Pipina. Naibisi mon fils token pas na biso. Peut-être na kozonga normal madame Andimi toya tomate avion toye awa tokomi mutu nyonso akomona ngai azolela nini oyo ebembe o nini ngalobi ebangisi ngai moyena yamba bato eza te un jour nabengi moninga na nga moko aya kotala ngai epa na nga otosolola makambo privé etali ata maladi te. Alors lere moninga aye mpe amoni ngai ngai nazala motema makasi te directement na fondre po atuni ngai me nini okondi boye ndenge nini ngai nalobi la moninga monde Didi Kinwani no? Ouais, eza moninga Didi Kinwani oyo bato nyonso bayebi ezali moninga oyo tosali na ye mosala toute notre vie biso tobandi koluka mbongo toabana mike tozokenda Angola tobandi Mbujimai après Mbujimai elere mosala ediminue tobendani biso nyonso bachacho badidi Kidwani Claude Dinanga Philippe Swabantu tolobi non tobenda na Angola lero wana Angola ezali molangi ya bière bapesi yo libanga ya nkara nako expliquer bato mpo bacomprendre koto teuti biso diama tosalaki cité parce que diama baangolais ya période wana na guerre donc mutu moko ayebaki diama eza te ezalaki soki omemi marchandise ochange bapesi yo diama nde toprofite na connaissance toutaki nango epa na biso na Mbujimai toganya bambongo togarda yango ti lelo toza babola te eza kaka naza millionnaire ti liwa ça fait 40 ans nazaka na mbongo nazwi yango na 17 ans naza mwana nabotama nga moko nazaka na ndeko te baparent bakufa alors nagarda mbongo na nga ti lelo na bamapango na poto nazavanaka na Montfleury soki oyepa na nga peut-être okondima te naza voisin ya Kofi ya Chacho na mwana ya mokonzi. Expliquez biso d'abord on a obio yekisa ça sikoyo eloko nini esali nga moko na mipesi discipline na koyamba motu te leri ye asali video wana après une semaine namona bazobenganga partout mais Pipina video ozolela eza nini nani asali Didi Kinwani moninga yo ye kotala ngai nga naza maladi alors po tosolola makambo na biso privé etali te nakokobetanga awa te parce que eza bamakambo privé. Alors lobi otie ngai neti mobola moko boye tellement que entre temps lere azofilme nga nazopekisa ye me ozofilme mpona nini yo oye kotala ngai nga na kondi c'est quoi croyant que azofilme peut-être ye moko akogarde lobi akotia yango te après une semaine namona monde entier Pipina nini ozolela nini ouf alors oye kosala ke un jour mwana na ngai ya mobali alobi papa telema ti répond na telemaki nalobaki mokili eyokaki mais bato basollicitaki ngai yaka na église tele kende pa ya fulani kende nali kotanga bakombo te twana besoin tosala propagande te alors mais nazalaki na leki na nga moko Anne Marie Nzimbi aza mwana moko donc oyo oyokaka ke teti donc na boya koyamba appel ou moto abengaka na église moko mais ye alobi ya Pipina na kotiko te naza na motu moko soki okei soki abeti yo c'est fait donc opanzani donc
awa ebebi eidi nga lobi na ya longwa kuna makambo alukuta nasali 8 mois ndeko na ngai atika ngai te aza mwana mokonzi monene dans le temps ata bozoloba ona mwana mwasi Anne-Marie Nzimbi aza mwana ya Nzimbi général ya lere ya Mobutu donc na mboko oyo kokondingana te bana ba millionnaire donc basila te baza na bambongo ti lelo alors ti 8 mois na ye komona journée moko nalamuki motema etindi ngai kala lobi nayoka ye nani ngai nanaki na problème ya foi il fallait balongola nga foi batianga ya sika. Tu comprends? Greffe de foi. C'est ça. Donc il fallait balongolango batia ya sika. Badonneur badia dit mais ça coûte la fortune là. Alors il faudra nazonga peut-être et pas na biso ba mufugululu bazali ba ko sala gaide et ko sala ke nandimi invitation na tindi message et pas ya ablobi na ngai nazana mufugululu ya batu ko bode prophète Emmanuel Dodi yaya na ngai soko meki okoyebisa ngai ngala lobi ya petite sœur tika ba blague oh te pardon ngala lobi ok après 8 mois na lobi ah kufosoni kosala nini komona pasi donc nameka peut-être lobi kuna ngai eza ba côté kuna apesi na numéro na ye na bengi na tikele message 3-4 fois azo répondre te mukolo musu na telemina yebise leki nanga nazo benga prophète Emmanuel Dodi azo tala ba message nanga te il me répond pas na siliki nazui téléphone na soinisi Emmanuel Dodi netike na sina mona yi donc combiner ba message nazo tika ba message vocal azo répondre te azo tala te est-ce qu'on a évité que ça pipina mtazo komela eto ndenge te boyebi ana musala moko peut-être bato bazo kadisa ke azo lekisa RNA c'est un grand homme azo salisa bato des milliers en attend ya kosimba téléphone te peut-être bino bozo kadisa deti ke eza fier ou nini non mais mukolo nzambe nanga a touché ye na moni atali message na minuit moins abenginga pipina eza yo nga na lobi ezanga musezi la dollar nyanga la kata donc grand prêtre na yoki message na yo makambo nyonso oyo ndenge oleli epa Anne-Marie Nzimbi na yoki sikoyo asambeleli ngai c'est fait une minute na téléphone alobi nazopesa numéro benga apôtre Tosha asambelelo tout de suite nabengi Tosha atindeli nga numéro na bengi apôtre Tosha asambeleli ngai toyokani ke le lendemain naya na église nazali kotambola te makasi ya kokumba eza te bandeko botika kosakana na nzambe ko je n'étais même pas capable ya kokumba mutuka prophète lobi na ngai okokumba mutuka yaka kaka ndenge wana mais bino soki bovandaka na Kinshasa 14h 15h bosi boyebi embouteillage mais na tenir na tumaboko mike nazaki tumaboko skelete eza mosenzi oyo te aza nyangala kata nazalaki skelete vivant mais nalobi non lokola mufukulula alobi nakende nameka soki nakokufa kasi nakufela na nzela non je n'ai pas piétiné nulle part non non mais bato oyo ya motema malamu ya moko ya kobenga na telefone pipina boye baza na bango nakoboya te soki moto abenga mais kodéplace kokende na église ya moto kovanda le seul église oyo nga na vandi eza awa na franchi naza na leki na ngai ya mwasi Anne-Marie alobi na ngai yaya oandeko na ngai nakotinda o place ya mabe te kende yo moko koyebisa nga nalobi ok nde prophète pe lera ye kobenga ngai ndenge nauti kobetela bino na s'efforce na mutuka na ye na mwana na ngai na mopanzi Marc Olivier Pipina toye na ye ti tokobi tokuti mama Aimé ayambi ngai moto asimbaki nga je n'étais pas capable de marcher olingi nayebiso ndenge nini mwana mama donc nazokoka kotelema te tout d'abord malade naza nango douleur oyo nayokaka elekaki ya mwasi ya kobota et je ne dormais pas pendant une année nalalaka te nayokaka douleur incroyable alors
omoni na vie il faut ozala na foi soki balingi basambelela yo il faut toujours kotia tembe te bazosambelela yo yo mpe faut ozala na kondima ke awa bazosambelaka na kosala nini na kobika eza te ke bozoya na motema mibale kote oyo ozopense likambo mosusu me okobika ndenge nini ngai nakomaki na phase asuka des amis nayebi ke bomonaki namemaki vie Clovis awa po api ye mpe abika azalaki bato babombi bambongo mpo bakundaka mais j'étais mourant oyo amona ngai te nani mais j'ai perdu 27 kilos ma sœur 27 kilos engamba ya mobali neti boye banda nakuta ye na mofukululu j'ai plus de 18 kilos na matisi nazala bogar bote nyonso ekendeki nzambe na ngai batikela ngai mofukululu oyo akotambola na nzela mofukululu akoluka ngai mosezi mama eme akoti na nga mwana na nga asimbi nga toleki tokomi na nsima directement papa Raphaël akoti ayebisi ye pipi na azali bayambi bato mosusu te directement balakisi ngai bandeko botika bablage botika bablage botika batembe na mokili eza na bato mosusu nzambe amitindi ye moko ye mpe aza nzambe bebino bozokazisa aza moto ya mokili mofukululu aza moto ya mokili te moto ya mokili te nalobi na ye ngai mpo na ngai pipina na modele nakomi oyo azotala ngai botala nga eza mosenzi oyo azoloba mofukululu aza nzambe ngai pipina nalobi a nzambe mais comment je suis comme ça botala ngai na bote ezongi oyo aleki ngai na bote nani botala bino nyonso bosekaki ngai nani aleki ngai na bote nani aleki ngai napesi mwasi na nga na musika mbote mama Lopez Pipina na Junior Pipina na bosani bino te mobali na yo asabiki babe eza te lerta na ye kokoka nzambe aza moto monene bakoya alors c'est ça alors esali ke lere mofukululu amoni ngai aza nzambe aningani atelemi abouge Achenga, c'est fait. Je peux dire 30 secondes. Na yoki na ningani. Bakumbira lisusu, papa Raphaël, na mama Aimé, zonga. Na kumbi mutuka nanga na yoki. L'air nazo zonga. Nazo ka zoto nanga neti l'air na yakite. Nga na lobi ici là. Oyo azanzambe. Ya hawa batindeli ba congolais boyo kasoni te boya boyo kasoni te musenzi muntu azoloba alors esali ke toye tokenda na mwana na lali na butu Marco aujourd'hui je me sens bien tu peux aller dans ta chambre oh mwana nanga za ko lala nanga OK kana aujourd'hui je peux dormir hein chérie alors bi papa non ngana lobi vas-y po azali ko vendre ti 3h du matin pour la kotala ngai bisali ke ya ndimite avandi na kiti ale ayoki na zorofle musezi alali natikali kolala te na maladi na ngai oyo pendant une année alors esali ke journée wana nalali na lamuka Marco atuli ngai papa comment tu sens? Rien. Je ne sens rien. Les douleurs, c'est comme si... Ça a disparu. Les douleurs, entre-temps, je suis lobby dans le lobby oya lisusu. Ok. Lobby oya lisusu. Quand le lobby, ok. Nazul souma makasi lobby na ye. Navandi. 2 minutes à côté singa. À côté singa, mon tout est kangai. 30 secondes, c'est fait, deuxième jour. Frère Pipina, balobi prophète, ça me ramulaïté, ba prophète ba tout mukaka ici, ba biye kaka c'est fait, balobi on les a kisi. Pour comment c'est fait si mutalo ba kaka c'est fait. Musala ba moko sala. Na lobi na yo na mukili. Ezala bato kususu nzamba tinda kaka po babikisa bato. Amen. Siko yo bilo, siko yo za distrait. Oh bakende ko tindika ngana kwei. Ah ba ko tindika yo te. Awa ezali c'est fait kaka mais siko ke na momo susu poazwa nini akozwa eloko te
alors esali deuxième fois atienga lisusu namoni nazokumba sikoyo na vitesse ngabi Marco il me demande papa il y a un grand changement ngabi mon grand koto oyo nazomona eza moto ya mokili te bokozala batindeli bino nzambe atindeli bino motu aza nzambe ye moko bino bozokanisa bablage o boyeboye te tokei na ndako nalali moye nabeta basolo mosusu eza te mpo meme na ndako nazalaki te neti ndenge mibali bazalaka mais esali ke nakomi komi te oyebi eza makambo ya famille keba wana eza basekret sino te bato bakoyeba makambo ebele nazomiyoka apôtre tosha oyo likambo nini oyo Raphaël mama yembe ndelili biloko non c'est des choses alors esali ke troisième fois na ye lisu mama yeme ayambiga lisu na koti troisième nazongi nakomi kolia bien nakomi kozwa makasi ya kolamba biteku nazolia bapose ngabi oh Marco biloko nakomi kolia nayebaki te ok quatrième jour na ye troisième jour nasila ye nazogi quatrième na ye nde mufukululu siko atie ngai ya suka alobi c'est fait esili zonga na yo dimanche mosenzi ayeye boko na église awa na mboka oyo mpo bayemba yo il faut ozala pauvre ou bien ozala riche tu me réponds toi hein? Nga nazwi mbongo na mwana moke prophète Emmanuel Dodi akosala mancho na nani moi j'étais mourant ngai nde nakobuka église na tongi ya sika nakobuka église mpona tongela basali ya nzambe nyonso oyo ya franchi ya Emmanuel Dodi nakotonga église mais nga na mobola te moi je suis un patron là ngai na sila soko otali elongo eza moto asila benga jipepe ala otuna yega asila moto asila avanda na mofleri kope ngai pipi na bakopesanga combien kope oyo moto aza na nzambe na kati azosambelela bato tozomona basandrali na bango oyo babiki bato bayaka awa un garçon azotambola ta te azotambola komi kokima awa bato bazozwa misala ya bambongo ebele babi ndenge nini ye azwaka bato bayebana sandali nazalaki ex-danseur ya JB bazwi Jean-Philippe Pipina toyoka bato ya JB do babi azozwaka bato ya JB azokopere na bango mpo ke baya basala témoignage ya malamu ke miracle eza mpo mokili comprendre ke boutaki na mokili bokoti kati na bonzambe siko. Tout d'abord nayebaki prophète Emmanuel Dodi te soki ezalaki Anne-Marie Nzibi te mais peut-être nalingana mikufela na kati ya ndako or ke nzambe aza kaka pembeni yao même pas à 100 km na ndenge nazobanda na yo boyi nana elenga kovivre mabe olingi omona olingi te to nasala nini mpo omonake nana elenga kovivre mokili deja nazali bayebi so na koregile lisusu naza deja na mokili mpona bato bazoloba mabe sur prophète ça va me barrer sur internet donc au finga prophète comment il peut pas prophète Ezekiel a écouté mais la contredire penza le bio zana mo ya ba science prophète pas ça mo ba science donc yango na ba science na bino esana merci mingi pour la question wana soki bato bayebaka diamant ndenge tosalaka batrafiquant biso tokenda Angola oya guerre c'est-à-dire idita azobunda na impela c'est-à-dire biso bakongolais Mobutu azalaki koyokana na inita alors c'est-à-dire bakongolais bazaki na droit bazaïrois bazaki na droit ya kokota na Angola bakodéranger bango te Angola o biso tokei o tozwa bambongo togarda ti lelo eza ya bouteille ya primis opesi bapesi yo libanga ya enkara nakotikala kosimba kisi te tout d'abord nabotama nga moko epa mama nanga